Mwana ya Congo bondi melangaike soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna est-ce oza réellement en la ville province ya Kinshasa topé oza vraiment au fait fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyoso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto ko violer ba mama na ba wezi ya Kulumba nyoso ya mabe en tout cas eko siéger côté net kaka satana azone adresse côté oyo bino moko boyo kaneli population babetsa kimbonda le gouvernement professionnel faut attendre notre position na biso na Kulumba pour eza pasi éclairage public ezate donc ba moto tamulaka bozo causer ba accident yo moi magazine to bexi no bola ngaliso le tambo bola sur presse ko pas attendre non le tambo na biso pesa ni ma kazi ba accident ko sala mana molili bazo ko comme bazona ba criminel na ba moto j'espère bolanda ngo chaque fois ba moto ba chauffeur ba moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moi tuna besoin éclairage public photo yebaka mutu nyoso ni ngota papanga la nuit lilo batu e baba ko mboka ezake note batalela biso pe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo eke mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili yabo tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya Masina na bomoko pe ya bino na misiki ya Fourbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda Mwana ya Congo mutu akosa bino te commune ya Matete oyo boyebaka eza elelo te bosoto bafulu salite elekindelo ba prince kutu ekoma nango mabulu pe babalabala ekufa kala na oyo etali bakaniveau kuna kutu koloba te donc absence totale ya autorité municipale kutu population bayebi te soki bazalaka na bourgmestre soki pe azalaka kombo na ye nani. Donc, à vrai dire, Matete ezanga nango bourgmestre. Bino moko boyo kanengeli di population. Babeti simbonda. Baluka moyen ba redresser mai oyo et bisale ezate passe souffrance. To supportaka te to vani bona pasi. Ba konza mboka bayo ka biso mawa. Ba tela biso situation fulo yo. Ba ko biso fulo yo na mayo po maele kaka. Ba fulu, ba soto, salite ndenge kaka boza komona boyebake eza kaka awa na commune ya Matete na ville province ya Kinshasa. En tout cas mwana mboka Daniel Bumba yebake osala problème ya makasi soki kaka okotambola na babukumesa modèle oyo na manda na yo po soni elekindelo yango pe biso tobetisi kaka mbonda tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela ba sinistré côté ya te
tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya Prince côté ya Maram. Au lieu de kosileka na ba télévision kobrandir ba document ezali ko condamner bango moko. Ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout ce que tu la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to koza tatu solo na bino mwana Kongo botala bisika oto zali ba mandala ebele boye mingi bokoluka boye basoki to zali wapi boye baketo zali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna la province ya Kwango botala bandeko oyo ba mama ebele ndenge batali biloko na bango se bateka kaka babele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kocha biloko na mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya Bonda Ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa na secteur Mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi Mbonda na pasi tozoluka ka lisungu basala biso wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te tozana mai te banzela pe kobeba Toto tozali na posa lisuni mawange za kobeba mutu akosunga biso azate toana posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso ba mama tozana bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mususu te batongela biso kaka wenze tozana posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na ba autorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bande kwa secteur Mawanga boza ebele ala Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botala ka be rétroviseur boye bande ko obotika bakoma kolela la pasi na bakombo la bino et surtout que bataka ba elika bipala bino boza la te ba moma ba campagne ka boko sunga bango mengonga pe ngoyo boza la bango boza kitoko e kosala bango be kitoko bako sibela mingi kolela po susi la bango kaka eza wenze yango biso to betisi Mbonda ndeko ya Kongo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotula nga tozali wapi tozali kaka na ville province ya Kinshasa na commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufri na ndenge moko ya makasi et surtout que nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango po basala bakursa bango kitoko me nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolela kaka na gouvernement aluka moye moko ata makadam koto de manière que esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufri na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kuna kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela mais sinel kutu ayokelaka bango ata mawate neti kaka mato ya sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na Bibwa kuna kutu Régie des Eaux atikala jamais kotia makolo population bamesala kala bama ya forage ekoma kosala bango pasi po bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera Bonda Ekolo babetisaki Mbonda nzela oyo papa pona entraîne nango nano eza pasi kokota kuna na kati pona tokoma kuna na seti côté ya paroisse eza pasi penza en tout cas bazelu tomonaki totiaki espoir tango tomoni bayeko konini kwa sire biso ke bazoya kotiela biso makadam tozala posa babongisela biso nzela batiela biso pe makadam tokoma lokola terre jaune lokola batu bani awa tokosenga kala gouvernement boyeba ke Kinshasa eza munene Kinshasa eza Gombete Kinshasa ezali Yolote Kinshasa ezali Mumbele te to pe limete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochana numa misukoto kuna boko tsa Régie des Eaux boko tsa Sinel de manière que population kotoyo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure ka banzela bosala ba banzela ba ba kitoko e ko permettre population kotoyo ba vivre pe na kimia yango to betisika Mbonda
Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga ya Congo, tomonaka kaka bandako ya Masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Bonda ekolo magazine d'actualité dépa etambolaki ti na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata na province ya Kwilu. Tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe bamabota ebele kati ya bandako oyo. Mesigile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe le yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako ya liboso ekufi yango naosala lisusu mibale biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandaku oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda ndeko ya Congo kolala kolamuka yebake ezaka bolingo ya Nzambe tala ndeko obozomona lele mabele mingi bakokanisa ke atamboli alembi paso za mopepe me luvunu ndenge bokomona ndeko mobali oyo boyebake azasula bomoi te asi azongisaki molimo ne epai ya nkolo yawe bokotuna ngai mpona nini ndeko oyo depuis mercredi titokoma samedi azali kolalaka libanda awa nesi kaka azanga famille mpe azanga esika kovandela ekoma mokolo ya samedi ba 11h population ekokama ndeko oyo azasula bomoi te asi azongisi molimo na epai ya nkolo yawe mais esali ke population babenga bourgmestre mais bourgmestre alobi apana na koya na ngai te babenga mpe la police alobi luvunu kuna kutu na kotia makolo te ebongo bakroix rouge bango kutu amame balobi tokoya te toyebi te nini baboyi koya kotala nzoto ya mowei oyo mais tellement ke ebembe epolaka te sika kutu bazalaka bandeko batie karton oyo depuis mokolo ya samedi akufaki titoko malendi de manière que motomando tozolekala ata moi 100 fois moi 200 fois moi 500 fois pour permettre que bakuna ndeko oyo tellement que population pe batona mawa mingi mombongo emonelaki sans assistance to pe présence ata autorité moko ya l'état ekamwisi population bino moboyoka liboso kamera na biso ndenge nini babetisaki mbonda ezalaki mercredi tofandika boye tomoni moto aye toyeta na ye pene ezalaki bien te c'est foncé nde ya kweli na kwela wana tomoni kaka bato ya leta mpe bayaki baassiste bato ya croix rouge baye basalaka mosala basalaka première soin batala eta na ye bon depuis bakenda depuis vendredi si je ne me trompe pas batikala oyo ya te mais baja leta oyo bayaki bameme police oyo bayaki première jour baolekaleka na bango baomona ye nde lelo dimanche à partir à 12h nde akufi banda 12h oyo akufaki ti sikoyo tomoni ata jean moko te ya leta oyo motu boye donc corps ezaka wana omoni mpe yeba te eloko mo bazoloba te boye yanga aza ebembe na minute ndenge akufi banda akufaki neve ti sikoyo alalela biso kaka wana bomboka na biso tozotambola lolenge nini ya boye tokokamwa na mwana mboka Joseph ozaka bourgmestre représentant ya chef de l'état commune Masina mosala na mabe makasi et surtout que ata ba problème eza ndenge na ndenge babengi yo okendaka te toyebi te musani ozosala
soki pe moi ezali en tout cas démissionner pour ozokokana masina te tala bakabwe ebonga président ya bourgmestre po rassurer quand même population que bazo vivre en sécurité mais bourgmestre bango bazo vivre na en commun accord mais absence na yo papa ochesi bimo ko ya blague te et surtout que katika moloba pe tobetika mona pe molimo ndeko oyo epe mana kimia ndeko na ngai bondimela ngai ke passerelle o bozali komona yango nde ekaboli aveni elengesa na université pe ezali mingi na aveni mopulu na elengesa eta passerelle oyo ekomi mabe makasi et surtout ke yango nde ezali korelie rivière oyo elekala aveni kindundu pe population koto oyo bakomi na souffrance ya makasi ya koleka koto oyo po osali erreur vraiment okozwa suka na tétanos toyebi te bandeko badepute ya koto oyo to mpe bandeko bitema malamu koto oyo bazalaka lisusu te toyebi ke mikolo oyo bokoya kokosa bana makala ke nazali sosa mboka to mpe ngai kombe ya mboka me ntango bazali kodiokoma boza komona te bino moko boyoka liboso ya kamera mbonda ekolo ndenge nini babetaki mbonda ino tokoyisaka na bakonzi ya mboka baranjeli biso kaka pon opo enyokola biso fort eza nzela moko efasita biso mpona obima ti nzela ya bypass me enyokola biso mpona obima nzela wa mopulu bakalaki mponi babongisa na kuna me tozosenga mpe bakonzi babongisa biso sika so babongisa biso esala biso bien fort bana moko kaka botongi pont moko bien na banorme bien bazwi basala ata mwa buto kobandelenge puis basala ndenge sa nzela akoki kodégorge elengesa ti aya kobwaka mituka na kimwenza ou bien na université aza balabala moko principal mpona komi na bumbu ngaba lemba me mbongo fula balabala ndenge eza bulu awa tobeleli mpe na gouverneur ya makala oyo azali inactif oyo mpe incompétence ezali komonana mingi et surtout ke misala na ye eza komonana te toyebi te réellement soki mpe akoma koto oyo to akoma koto te mais na boye esengi vraiment réparation esalama na lombango mpo population koto oyo bakoma mpe na kimia yango biso tobeteli bango kaka mbonda mona ekongo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda wenza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa mpe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na sie te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na komina Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi gambonda bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka baaktivité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino bareportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na bareporter ya muyibi oyo bayaka kozwa baimage pe elekaka nango na televizio te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération réalisation photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube
olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani. Ndeko ya Congo botala école oyo bokokamwa boyebake ezali école moko conventionné mais yakokamwa ekoma na état moko ya mabe makasi oyo lelo oyo ekoma esika bakuluna na bapolisier bakoma kobatama kaka mpona kodéranger bapaisible citoyen oyo bazali kotambola koto oyo boyebake école oyo ebimiza batu ya ndenge na ndenge entre autres bacadre baministre mpe batu ya ndenge na ndenge me botala condition école oyo ekoma nango vraiment abandonné ekoma kosala pasi mpo population aleka koto oyo okomona muke bakuluna bamashek babimeli ye soki orate bakuluna yebake bapolisier bakokanga indosama boye osali eloko moko te. École Sumbu oyo na makala ekomi kosala pasi population tango bamonaki kamera na biso bino moko boyo kadeke nini babetisaki mbonda. Me toza na posa ya kobongisa ekole oyo po biso kote boyo tozonyokama likolo ya ekole mai ezokotela biso na ekole oyo ekole ekoma ya bakulu na mwaye tovanda kimia eza te tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kata tiumbu oyo mwaye bolala eza te baya kobongisela biso ekole oyo pe po tozala bien. Année école bandino et bangote pour même ngapi na tanga à première. Donc non et banete mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o ya ngonde mti créer ba inondation nyo sur ça na sebo. Awa tokosenga na l'état congolais yebake ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire et kosalisa ba école na ndenge totala bebe école oya kala tobongisa yango po yango pe et ko permettre éducation elega kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Musale ya kitoko oyo la polisi ya proximité ezali kosala awa na quartier Mokali tala mwana mobali oyo malamu ye anyokoli population ya nzinga na kobotola telefone epai na ye ekoleka te tala ndenge atiki ndeko oyo inapt selon ba information oyo tozwaki sur place ezali ete ye na baninga na ye babimaki opération batelemisi ndeko oyo longola biso ndenge kaka ezalaka mabe zero ndeko oyo tango kaka a résister na saki na ye bango babeti ye macheti bakati ndeko mobali oyo loboko ndenge bozali komona kaka ezali pasi pe mawa yango la polisi ya proximité elalaki te eluki eti lelo oyo batie maboko boyoka population oyo ezalaki na esika oyo ndenge babetisaki mbonda. Qui makambo yo depuis 9e mois le 24 bakata muto loboko bazwai saka ya mbongo bakima ndesima aye kozwama lelo tokangi amonani na bidara mususu baplenya baza ebele na befe ya criminalité obuka bandako kobotola kozukisa mama te tata la mito saka na hôpital mbongo ezate tozolela ntongo milipokwa bango bayaka epele bazokata liboko nga azotala kama siko kata liboko bayikopanza biloko nanga bazoteka biloko buti nga azoteka malewa bayiba na baplateau na banzungu na biloko nyonso bakenda na bongo bata boye papa bazosalaka biloko boye vraiment gouvernement azoloba nini moninga atikali boye na pasi ya boye na charge ya bana vraiment bakonzi batalela biso na likambo batalela biso likana boye. Ah oui, tokosenga kaka epai ya bakonzi ya mboka opération ndobo oyo bolansaki bato bakokendaka na opération ndobo bango yeyo bosambisa ye na miso ya bato bamona ete bakondane ndeko oyo na akti oyo asalaki po ete ya ba oyo batikali biso awa tobetisi mbonda pe tozali kotala dossier oyo ndenge ekosukela.
ezali na adage moko balobaka baboti bangonde bazali banzambe ya se me ya kokamwa ezali ete ndeko mobali oyo bozali komona ye toyebi te biloko oyo ya makasi bazali komela biloko oyo lokola bombe agene diamba ezali kotinda bandeko baresone lisusu malamu te tala ndeko oyo selo information oyo tozwaki sur place ezali ke ndeko oyo tango atie bakwiti na ye azongeli mama na bango na ndaku mama oyo abota ye ndeko ayeli mama aviole ye ndeko bona nini komi lukela bilakeli ya mabe mama oyo aboti yo oviole ye mama asali effort abeleli la population boya na kufi botala mwana oyo ngai moko na boti makambu azali koloba mwana amoni nzete aliboka ezalaki pembeni abeti mama pe abomi mama ya kufi sur place kokamwa epesaki pasi mingi na population bakumi ndeko oyo na maboko ya mapinga boyoka ndenge babetisaki mbonda abomi mama na ye ye mwana tuka alingi ala na mama na ye toka mama zo boya mako kima bima libanda abambi nzete na mutu sur place mama akufi wana nde lokwa pe lokwa mission to service ezali ozage nde tometie maboko nde kotomona leko azali wana eloko na osepela te omwana ye boye lobilobi lisusu bakenguna na prison me babimisaka bato ye mpa koti na grupe bato wana babimisi ale tomoni mpe tozolekana mpe boye ala todendela yo fe otinenga prison siko ngai yo na limite bango ya boye ezali mpasi mpe mawa komona baakti oyo ezali koleka awa na engomba mokonzi Kinshasa komona ndenge jeunesse ezali kobeba na babiloko oyo bazali komela biloko ya makasi bazali kokomprendre lisusu te nini oyo esengeli basala tokosenga kaka epai ya leta ayeba ndenge nini ya kosala makasi po jeunesse soki tozali kotika yango kaka boye ezali kokende na fulu boye te eza kitoko te mama oyo aboti yo oluka obima na ye pardon mbadi biso awa tobetisi kaka mbonda. tosala yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre kote ya te tellement terrain yango ezalaki mpe vase atie bango wana pase bakabolaki bango mosusu bakendeki na ngambo ya prince kote ya marane olia kobanda kosileka na batelevizio kobrandir badokima ezali kokondane bango moko ite ya bomoko bosangani ngai nasepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngai na muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout siko te la commune na bino
numéro na biso ezali yango wana yaka benga biso tokoyamba yo tokozwa ta tokosola na bino